Bonjour, bonsoir. Ça dépend herbe kokuté la bino na banda kuna bino o eza lisusu mwana na bino amemeli bino émission ya kitoko. Tout le temps dans le bac avant tout bande émission na biso to pesaka merci na Seigneur parce qu'il est notre Père quoi, il est bon. Vrai, abonné nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et oeza cuisine yaniki TV nde makambo eye lisusu na émission ya kitoko na mokolo ya lelo. Bokota na banda kubisika bozwami, bofungola ba téléphone, ba PC, bofungola ba télé, bola l'émission oyo ebandeli tisuka bino moko boko sepela. S'il vous plaît, bo partager, bo aimer, bo s'abonner, bo commenter. Yango de toi na posa nango tout le temps na lobaka que je vous love na lela bino ya trop na memeli bino émission susu ya kitoko na mokolo ya lelo. Tozoloba sujet na biso tozoloba eza uniquement ya pasteur de la foi. Bino moko boyebinga tout le temps na lobaka makambo ya pasteur de la foi. Pasteur de la foi aza notre père. Respect belé, azo mérité double honneur, aza papa moko tellement aza bien makasi yango to lobaka, balobaka oyo to moto lobaka oyo to moni, oyo to yoki yango to lobi, yango to memeli bino lisusu na mokolo ya lelo ba mama nanga ba papa nanga bokota bozala toujours na ligne, bozala toujours connecté, branché masolo ya kitoko ye na mokolo ya lelo, lisolo moko eza ya somo trop quoi. Na mokolo lelo na memeli bino na liboyo kango par-ci par-là te boyo kango na kacha chaîne na cuisine yaniki TV nde makambo. Bokota bolanda ebandeli tisuka bino moko boko simpela. S'il vous plaît commentaire j'aime et que ça la bien makasi famille quoi. Ba maman na ngai émission à lelo eza uniquement pasteur de la foi. Ba maman, ba papa, tozana ba pasteur na biso na siamoi oyo faut qu'on prie trop pour na bango parce que eza facile te. Babengi bango pasteur, babengi bango berger, babengi bango évangéliste, eza vraiment facile to prophète, prophétesse, eza facile te ba maman nanga. Eza wana faut soutenir bango spirituellement. Faut soutenir bango na moralement, bazala en tout cas bien. Parce que ceux qui moral ya pasteur na biso eza bien, spirituellement peut ako prier bien, ako zana calme, pour na ko prier et kikende bien. Maman nanga nzambe balukaka ye. Soko lukiye okomona ye, mo futi malamu na sa moyo eza kaka nzambe ba maman nanga. Bokota bolanda émission lelo. Émission lelo papa Zoro Mabiala, boyebi papa na biso Zoro Mabiala. Muta munene, mutu ayebana, mutu akenda sango, ye wana lelo ayeba mama. Aye bozomona ba miniature wana papa Zoro Mabiala ye moko aye na église na notre père na njili na quartier 5 na quartier ya Bombo, ye moko aye ko confesser ba mama babi eye grave bombe bombardé. Pasteur de la foi aza vrai pasteur. Pasteur de la foi a prié kanzamba solo. Pasteur de la foi aza na sainte mais atambolaka na sainteté quoi. Abanga kanzambe. Bino moko boko lande mission o bino moko boko juger, bino moko boko commenter, bino moko boko partager, bino moko boko aimer ndenge kaka boko mona ba vrai ba abonné na ngai. Parce que pasteur de la foi en tout cas nzambe abate la kaye tout le temps à protéger parce que balobi bénédiction ezoya, bénédiction na soki eza munene komba na ope kozala munene. Yango bomoni komba pasteur de la foi eza munene. Pasteur de la foi azalaka ni na
nzambe asalaki grâce ayaki Paris na kati ya Orléans azongi susu kini nzambe akobimisa lisusu na ndenge oyo ye moko nzambe alingi na badimension mosusu oyo azomema pasteur de la foi. Mais esali biso pasi biso tokanisi ke pasteur de la foi encore azalaka nini na kine bamenase aneke eza na kine me toyokoyoka moko ya papa Zoro Mabiala aye koloba ke bango bamenasa ko menacer pasteur de la foi ko luka e po ba publier ye ba saluer réputation na ye ba luka trop mais ba koka été en tout cas zalaka na nzamba solo yango ye moko akor akiti aye mbangu na église ya pasteur de la foi alobi akobomba te akoloba mama balobi 99 jours eza mutu mais jour moko eza Seigneur omoni nzambe asalaka na temps na ye nzambe soki alobi temps na yo lelo ekoki faut changer oko changer nzambe soki alobi temps na ye ekoki lelo faut bongwana oko bongwana nzambe aza capable à tout il est le même aza capable à tout, aza capable à changer vie na yo mama nanga, aza capable à changer vie na yo papa nanga. Omoni nzambo to mona kaete, tous ala toujours na foi, to croire toujours na nzambe. Il est le même. Il est le même. Biso atamukil to changeaka. Jésus-Christ a changeaka te aza le même. Asalaka omo kilekoki ko salate. Nzamba lola ke ko toucher papa Zoro Mabiala a confessé ni netindaki ye. Akoke pe ko va na ye avai na ye na ba séjour na ke nango na ki na vai na flat esika zalaki mutu pa ko yeba te. Mais nzamba lobi nazo lakisa grandeur na ngai. Nzamba lobi na komemo na ba dimension mususu oyo moko koki te. Amemie kaka tina Kinshasa 8000 km ba mama. 8000 km ba papa bino moko boyebi France na kin ba kilometre wana. Eza nango te au Maroc, eza nango te au Afrique du Sud, mais Kinshasa 8000 km ba mama nanga bokota bo vérifier 8000 km. Nzambe ko Dieu grand. Nzambe basakanaka na ete. Nzambe asalaka na ba oya ye. Baloyi bakoluka na moi na butu baluki bakoki te bakwa na moi. Nzamba lobi kaka ndenge oyeni kuna na kine ngonga lere soni. Nzamba sali grâce papa na biso Zoro Mabiala ake na kati église ayoki parole sans pasteur de la foi yeba ke nini aza nango na mutema na ye. Ba mama nanga ba papa na ngai tomona kabilongi me mutema toyebaka ngo te. Eyebi soki toande komona mutema lokola miroir nde tokimaka. Nde mabe ezala te na sa mokili oyo. Botu nanga pourquoi? Parce que so otali mutema muto bi alinga sala nga mabe mbango banjimba akanisi boye mpo nanga okokima. Yango nzamba bomba mutema. Muteme mona na kata bomba ngo tomona miso tomona elongi na otala ondeko nanga mwasi ondeko nanga mobali me mutema na biso mutayebi yango eza kaka Seigneur. Tobanga nzambe. Toluka nzambe. Nzamba a bien makasi ba papa. Nzamba a bien makasi ba mama. Récite na biso na sa moyo tout eza maboko na ye. Yaza clair vie. Yaza clair récite na yo ba mama na nga ba papa na ngai. Nzamba keko ko toucher papa Zoro Mabiala muta munene. Alobi na ko salela kaka à travers yo. Ebi ke papa Zoro Mabiala e moko akoloba ba mama bino moko boko oka somo trop kake beti bou. Dieu est grand. Dieu est grand ba mama. Balobi ennemi na yo. Ennemi na ako confesser. Ennemi na ako kufa te po mona bénédiction na yo. Ennemi na ako ana sama kono akoloba mama limbisanga papa limbisanga l'air sonné. Et comme un moment ako luka nzambe. Et comme un moment ako kima na sama kola nzambe to ebi ngonga te to ebi mukolo te. Ba mama na nga ba papa na ngai. Et en cuisine Yannick Azaka na partage toujours ensemble avec tous les mamans tous les papas. Bokota boyoka. Bino moko bolande mission lelo boko sepela. Bino mo boyebiti. Cuisine Yannick aloba toujours vérité. Ngana loba vérité pour vérité ba bomba angote. Vérité malgré sa vérité.
Et ça la vérité, ça la passe, mais tu as toujours vérité. Babi, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais quelque part, il faut qu'on l'oba. Faut bande ko ba changer. Faut qu'on l'oba. Pour ba maman, ba papa, to changer biso nyonso. Kota la na un témoignage oyo. Ba maman, ba papa, bokota bayi bokota eza koyinda bokota ngana koloba na ngai te parce que cuisine ya Niki TV ayaka na ba preuve na memeli ba vrai ba bonné na ngai ba papa na ba maman na ngai bino moko bokota na minute bino moko bolanda ba video oyo ebandeli tisuka papa Zorma Biala yo moko expliquer biso nyonso tolingi tolanda ebandeli tisuka ba vrai na nga baza na posa koyoka yo ba abonné na nga baza na posa koyoka s'il vous plaît papa Zorma Biala totikeli yo parole yo moko expliquer biso papa oyo ko excommuner nga botoza na kati ya communauté. C'est vrai que tobandi église ngai moko na keke bana o nzamba pesa nga toza na église mais papa lobi kende ko sa l'extension père spirituel apesi nzela bapesa nga taki intensité tobandi ko bana na salle ya ko louer ba instrument obani na yo moko nzamba prometaki yo na peso bato. Bien que ça église batiki la biso te tobandi na ndenge ngana yo na ye to sombi mapango nyonso na numéro 22 to tonga mupanzi mais soki na sali erreur ba olongola nga na église ba ocha mutu musu akamba pues église na ngate ezate so nazana ba faute na bina ba collaborateur so boke na bino e église na ngana bandango biso na KDC et pa na yambela Christ na bongola mutema tokola na ba discipline église ezanda kwa nzambe tambola na kobanga nzambe tambola na ba discipline o communauté zo tinda yo ko chama ite mafuta te tikala bongo ko sala boete tikala bongo so sala erreur bien aimé bakoya ko bimisa soki pasteur a ko remplacer azate au chaka pasteur muso communauté tambu église. Donc ce qui veut dire nous sommes une église par la grâce de Dieu où ils appellent assise na kati ya communauté. Alors ba programme na biso ya moto pesi bino wana eza ba programme na biso nyonso ya église. Tant soko za talibanda mboka toza na biso awa ton intérieur okolanda biso na ba programme wana na nzela ya télévision de la foi TV ko banda ya awa na TNT topé na de la foi TV ya internet do ya TNT awa na TV na TNT bukete okotika mbala moko librement donc okoti kozwa de la foi TV. Voilà donc ba programme ya ngona to sepeli ko yamba bino biso lo motu ya to ko sala pona bino za to sambela to sambela pona bino et naza très heureux namoni bayana biso tokola namoni baninga namoni baya lisi namoni baya Irene nzama pambola bino mingi ya lisi wana mwasa camarade nanga tokola camarade nanga mutu malamu opa na bango baba na bango katika makada babo ilandake kozwaye abala baza na poto do bande ko tokoli bango bakopesa témoignage na biso nde tokoli na nzambe et bango bayebi biso mwa malamu église to tombola loboko s'il vous plaît to sambela pona bande ko na biso o baza awa nzama pambola bango nde makonda bango ene atia o ba uti libanda ko banana Afrique Amérique Asie Océanie nzama batela ba séjour na bango ko lia komela nyonso nzamba bomba bango ata muta uti na Congo central uti na intérieur na mboko na biso ko la bomba ba séjour na ye kino akozonga to sambeli na komba Yesu Masia Nazareth. Tata bakanga petelo église telema pendant que betieni ba lapidaki bango église revaki mais tata tawe komi tour ya Pierre église telemi nzamba bomoi to telemi pona bande ko na biso bomba bango batela bango kimia ndo ezali ko na bango to sambeli boy na kombo Yesu Masia Nazareth mokonzi pe mobiksi na biso nde to bondeli petelo bi amen. Merci bande ko pardon s'il vous plaît na suli saboué bolibisi ba ya pardon merci pe nzama pambolo pona bolingo soko za église osambelaka oyo nkolo Yesu Masia Nazareth aza mokonzi pe mobikisi tikala na église wana maite mafuta te kombo mutu te ka kombo ya Yesu Masia Nazareth wa kufa ne kulusu Golgotha asekwa paza na bomo to tindi opendo demere na kati église wana mais soko sambela na église oyo Yesu Masia Nazareth aza mokonzi te bate ya enlèvement te bate ya sanctification te et
soko sepeli yo moko oya osambela na biso porte eza ouverte parce que objectif eza to banda komilengela pona lola et le reste nzambe azopesa ni biso par sa grâce lokwa matabisi po so orate lola lifelo orata honte na linge koma lokwa slogan na yo que so na raté lola lifelo na orata honte voilà nzambe apambola binomi na yito pesa papa liloba na moni kulutu toto na libanda bomoni ka ndinga za batu misu donc alinga sibo bango moni le vie na ngaza wana na linga bango yaona zaki na libanda na osala protocole na oyamba batu na moni na ke yamba batu nyos baoleka na mituka baotalanga ngasko na mona bien na oyamba ve na nga parce que batu bajija batu po na apparence mona mutu mususu ndeti papa Chris bagema mona mwaza papa Chris telema ana ba tatouage osakana te mais respect moko mutu musu ala ta kutu cravate za impoli mais il est très poli donc au juger en apparence c'était nzamba yebi mwana moko très poli na France pe na zagi na ye tout ça awa pe très poli ndeka za wana bayana mwasi na yetu etu respect osakana te mais so ala tilo braka c'est tala ba tatouage et parcours à vie n'est-ce pas ya Chris Ofan na nzamba pambolo merci ope sana micro ope si micro mutu mwa yebisinga libanda babi omoni veo wana alobi yana likamba oloba ye ama kasi na réseaux sociaux ye asala ba recherche ba pasteur pour a humilier bango alabi bon to yokana ve to peso mo liloba rapidement les tabande waza opé bana na nzambe shalom alors nga kombo na ngai Zoro Mabiala babengaka ngai Vielle News naza bon mo wana na utiliser kango penza mingi te po naza chrétien pratiquant mais naza catholique mais naza pratiquant naza fanatique ya catholique te mais na croyaka na nzambe et pas nyonso oyo bandimaka Yesu nga naza wana alors bandeko poto zwa temps ebele te na fandaka na Suisse na Lausanne naza pena mukara me oyo boyokaka cheval blanc cheval sans tache yeyo azali awa natambolaka kaka na ye naza mobulu ya basi te ndenge pasteur alobi apparence trompe c'est vrai mais biso na ba réseaux sociaux netinga babengaka nga nzambe ya internet me nga nalingaka yango te selo bango na évangile na bango mais na ba recherche tosalaka tokweyisa bapaster ebele bachantre oyo bayembelaka nzambe ebele nga naza piège Pasteur Mayata tolukisaka ye bolumbu na ye vraiment totia na batu baza awa po tozwa totanda ye mais lokuta mabete vérité za moko lokuta eza ebele bosambelaka mingi pon oyo aza mutu oyo akoki kosunga mpo na bomoi na bino na biso parce que banda ba recherche oyo tosalaka nga nazotubela mpo tosalaka yango ba recherche tosalaka mpo na tokweyisa ye tozwaka ye te voilà yango wana nakumisi nzambe merci s'il vous plaît merci Kulutu Kulutu s'il vous plaît église s'il vous plaît toi nanda wanzambe s'il vous plaît toi nanda wanzambe pardon Kulutu topesi yo merci po tosambela nzambe koloba ko bato baluka biso nzambe alakisa pe biso ba topesi yo merci pourquoi parce que olobi otubeli ngana ina sengo lokwa leki na yo lokwa olobi oza chrétien nazo senga yo penza otémoigner nga ozunga nanu te ça c'est vrai mais cela ne dit pas que na leki bandeko wana bakwea te yango ndeko mwa yembe alobi soki ti leo topengu te eza kaka ngolu mpo oyo olingaki alors na obondelo boye yaya omoi ndenge oza chrétien pendant que bozoluka ya koluka kopiége e bahero bazotombe christianisme ndenge te ezokóma na pasi donc yaya nazoloba no lokwa leki donc eloko koosala eza yaya osunga basali na nzambe en général na bayembi tu tokwea te
pour protéger biso to koyate mais boucha ba piège te toza pe batu to encourager le mal te mais David on nzamba ndo benga l'homme selon mon cœur parce que batu mingi lelo église alelo te Bible lobi y a rien de nouveau sous le soleil papa. David azwa mwasi ya batu azwi mobali na ye atie liboso babomie na guerre masumu combien obotoli mwasi ya batu obotisi ozwi mobali no tie liboso na guerre akufi soki lelo elinga ndenge nini. Alors nzamba za na posa bino oyo boza makasi na ba domaine na internet bosalisa biso botela biso ba garde fou poto pengwa te to koya te ya sona mikumisi na lobi ndengo lobi ngana leki batu na me tromper tant mususu wana koyi na ekobo tant musungai la musu na kanisa li muninga mabenga pe na sali lisumu liboso nzamba donc na bonde libino penza ya christianisme lelo ba pakano ba profiter biso to ke campagne ko ke luka batu ba bongo la mitema mbongo ezo kende ya mais à momoko apengwi facilement sans que batu ba pia mbongo. Pourquoi? Po ba piéger ki mosala nzambe moko ba lakisi na internet mutu moko lobi regarde maintenant regardez vos pasteurs nana ko sambela te ya c'est très dangereux nzamba ou rendre à chacun selon ses œuvres na mokona suka en dehors de ça ya liweza donc nga pena na sengi lokola leki poso ba sala nzambe baza suna considération te mais na sengi lokola leki to sunga kombo Yesu Masia Nazareth pasi amona ni kulusu to zong sakin na croix te to teya ya na internet teya Yesu Masia Nazareth musala nzambe ozo mone malamu te ya yoko obenga ye papa yoso tambula malamu te bo soka yoki yote mukolo ko na mabe nzamba otanga masumu ne likolo na eme likolo na yote ko participer na lisumu te ko piéger biso to yebite mais je vous dis église yebi combien de fois na loba j'ai une fiato tinde la bino ba messa otinde na loba ngote na église bo lumbu na téléphone to mona na ba téléphone donc bo lumbu penza so tinde na ba téléphone to musu na komena niveau na lobi na église ke bo ndeko zo sabi loka bo sozo na TV nzamba opinirio po oluko kwesanga pozo nini na ba sero bo na église pozo amosa ya musai na nzamba intérêt na weza nini yebi sanga intérêt no zani so yokosi musanzamba ozwa nini. Merci grand frère na sepeli mingi nzamba pambola o mingi soki oyo katoli angaleki na yo bobatela basala nzambe nyonso po bapengwa te nzamba opambola bino eza mission mobimba. Merci vraiment mon nzambe ngape na ndimi mais na lobi kaka naza vraiment danger public te tamso bomona nga danger public non po ezali kopi to sala ka eza kopi nanga mais na lobi to lukaka batu nyonso oyo bayembaka tosi totanda bango oyo pe papa sambe na lokola ye totanda bango mais na lobi vérité soki nakosaki ngam na sali lisumu mais to lukaka ye to zwaka ye te yango na lobi kaka abakisa nde prudence likolo ya prudent yango wana kaka koko nanga na lobaki déjà Zoro Mabiala bo s'abonner na page à les news les stars congolaises. Merci. Merci pasteur. Merci wana ba de songa tozo encourager ba ngabo ko makasi. Merci vraiment, merci Yaya. Zama pambola bino. Merci vraiment pour tout. Merci. Voilà. Toto nzambe mingi soto moni ba ya lokola bwe bazo ebisa biso pour mettre biso en garde. Eza pena malamu mingi. Est-ce que tu robetela Yesu Masia Nazareth nzambo abate na mabo makasi? Merci. Toko telema s'il vous plaît poto kalilo bananzambe ya toko telema s'il vous plaît bayembi busali sibiso s'il vous plaît banda ko yebisa nkolo tata na ina yo kalilo banobe pesa ngabo moyi to sambelo no de Jésus de Nazareth. Go!
papa Zoro Mabiala, merci beaucoup, merci vraiment. Nzambe alola apambola yo, Nzambe vraiment abaksele belé elongo yo na famille na bokende liboso, bokende kaka liboso, bokende kaka liboso, oyo yo no sezaki ya kokangama, ezala ya kofongwama. Napesi ba gros bisous na nga na bato nyonso bazalaka vraiment ebele mpona kozela mpona kotala oyo vraiment ya madame VMTV, sans oublier mon cœur. Je te donne de gros bisous. Mon cœur Montana Munganga, le poste mon cœur, donc je te donne de gros bisous là aussi. Na bato nyonso pe na pesi bino ba mbote na bino weekend na bino ezala na Yesu tokutani na Bye, Asima. Merci. Bye bye.